Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, Balandianga Wabino Guilora Lopela autre m'a dit analyste spirituel tokote na bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba réflexion tokosala ka auto bengiango les analyses spirituelles ndenge tulubaka ba analyse spirituelle tosala yango na sentiment te tosala yango na plaisanterie te tosala yango po ete yo sepelate tosala ba analyse spirituelle po ete nzambe akoka kosepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata ba mama ezalaka pasi po ete yo na ngai tokoka kosepela yango posa na biso ezalaka toyeba posa ya nzambe tosala oyo nzambe alingi po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango émission des analyses spirituelles batata ba mama tosala yango na nzela ya ba méditation na nzela ya ba mabondeli na nzela ya ba concentration spirituelle na nzela ya makambo ebele oyo etiaka biso na connexion spirituelle na tata nzambe mpona koyeba posa ya nzambe nde toutilisaka banzela misato nzela ya liboso ezali koyoka ntango nyonso bamessage ya bamvala misato kotanga baprophétie ya papa Simon Kimbangu na 21 mpe koyokaka maloba ya mokonzi ya tata Simon Kimbangu ntango nyonso parce que posa ya nzambe ebombami na kati ya maloba ya bamvala misato na kati ya maloba tata Simon Kimbangu kiangani mpe na kati ya baprophétie oyo papa Simon Kimbangu atikelaki biso na 1921 wana ezali nzela ya liboso oyo epermetaka biso toyeba nzambe alingeni nzela ya mibale ezali banzembo na biso ntango tozali koyoka banzembo na biso ntango nyonso ezali kopesa biso mayele ya kososola ete nzambe alingi boye parce que na kati ya banzembo batata ba mama toyebi ete ezalaka ba message divine oyo ba ange bayaka kopesa epai ya bandeko na biso oyo bakaptaka yango po ete bakoka kotransmettre posa ya nzambe epai na biso na kati ya banzembo wana banzembo ya kanda ezali banzembo ya esengo ezali banzembo ya pamela ezali banzembo ya louange ezali banzembo ya mabondeli ezali banzembo ya ndenge na ndenge ekozalaka c'est-à-dire posa ya nzambe pe ebombami na kati ya banzembo na biso selon ba réflexion spirituelle na biso oyo tokosalaka ntango nyonso nzela ya misatu ezali mikanda ya lingomba ndenge tosi toloba yango mikanda ya lingomba ezali lolenge oyo lingomba etambolaka lolenge oyo bapapa babongisi
lolenge oyo papa Simon Kimbangu Kiangani abongisi po ete lingomba ekoka kotambola. Alors oyo nzambe abongisi ezala na nzela ya bato, ezala na nzela ya bato, soki nzambe atie linzaka na ye ekomaka propriété privée ya nzambe. Donc mikanda ya lingomba na biso ezali pe posa ya nzambe parce que lingomba oyo batata ba mama to yebi ete euta na likolo. Makambo na biso nyonso ezalaka makambo oyo nzambe inspiraka biso. Tango lingomba ekangi elobi mibeko ya lingomba ezali boye, ezali boye, ezali boye. Tata mama okosala boye te, mutu songolo okosala boye te, ezali posa ya nzambe oyo ezali etiami na nzela ya mikanda po ete yo na ngai tokoka kolandela yango tosalela yango po ete tosepelisa nzambe. Biloko wana misato batata ba mama nde ezalaka ba voie ya orientation na biso pour réaliser émission des analyses spirituelles. Je crois que yo na ngai esika tozali to comprendre lolenge nini oyo biso tosalelaka émission des analyses spirituelles. Yango tolobaka tango nyonso émission des analyses spirituelles ezali la seule émission oyo nzambe na ba angelu bakitaka bafandi bazali kotala biso. Posa na bango ezalaka nini? Bayeba makambo oyo tozali koloba eske ezali posa na bango. Yango bomoni tolobaka tango nyonso la seule émission oyo nzambe na ba angelu bakitaka bafandi liboso ya kiti bazali kolanda yango. Biso nyonso oyo tolandaka émission des analyses spirituelles tobengami ba ange. Parce que ceux qui ont une connexion spirituelle na tata nzambe te ezali passe. Parce que makambo oyo tolobaka awa bato ebele elekelaka bango. Bato ebele bayebaka te position na biso ezalaka nini par rapport ya makambo oyo biso tolobaka. Parce que ezali makambo oyo utaki pa na biso te, makambo oyo nzambe apesaka biso. Soki nzambe afandaka liboso ya ekran na ba ange bazali kolanda biso ezali parce que azali na posa ayeba maye tozali koloba eske tozali koloba yango ndenge bapeselaki biso. Maye tozali kosala eske tozali kosala yango ndenge nzambe apeselaki biso. Raison pour laquelle biso to constate yango ete émission des analyses spirituelles nzambe na ba angelu balandaka biso. Yo na ngai pe soki ozali ya solo vrai ange et que ozali parmi bato oyo papa Simon papa Diangenda alobaki ete toutaki na bango na likolo. Zwata ya kolanda biso na matoi ya bonzambe. Zwata ya kotala makambo oyo biso tosalaka na matoi na miso ya bonzambe. Je crois que on comprendre. Tango on comprendre nzambe akoconnecter yo uta tango wana okoreflecter automatiquement image ya ange parce que biloko oyo biso toliaka. Tango nyonso to biloko oyo biso tokabolaka tango nyonso na kati ya ba émission na biso ezalaka biloko ya bana na nzambe. Mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, lelo ezali samedi le 26. Lobi, je crois, ezalaki vendredi le 25. Lelo ezali samedi le 26. Dimanche ezali le 27. Lundi ezali le 28. Mardi ezali le 29 juillet. Lobaki avant le 29 juillet, il faut tout ça la émission moko boye pour pesa pe moi ba analyse na biso ba analyse spirituelle parce que biso tout ça ba analyse charnelle. Les analyses spirituelles par rapport ya situation où tozali na yango na kati na lingomba. Bolanda biso na matoi ya bonzambe, botala biso pe na miso ya bonzambe pour bo comprendre maye biso tokoloba. Batata ba maman, lelo ezali le 26. Lobi ezali le 27 dimanche, lundi le 28, mardi le 29 juillet. J'espère que biso nyonso toyebi le 29 juillet ezali date oyo papa Diangenda asalaki accident. Accident ya papa Diangenda to yebi makambo oyo malekaki to salaki émission na semaine oyo je crois to publiaki yango pe to mekaki ko expliquer par rapport ya ba date oyo ezali na mois de juillet. Kaliboso tout d'abord to lobelaki likambo 4 juillet mais ezalaki le 4 août ndezali date oyo pesameli ijiki na biso.
côté on a tozalaki na posa ya ko rectifier parce que ezali erreur oyo tosalaki par rapport ya badate wana. Le 29 juillet ezali date ya accident ya papa Diangenda na Lukulu biso nyonso toyebi. Molulu wana esalemaka na Lukulu, bandeko bakendaka na Lukulu parce que tozali na place na Lukulu oyo esika papa Diangenda salaki accident na batu oyo ye azalaki na bango toko expliquer na bozindo na ngote. Mais tozali na likambo oyo tozali kolinga kolobela parce que le 29 juillet ezali date oyo bandeko na biso ya 26 basalaki ba déclaration na nzela ya etandoike oyo balobelaki que le 29 juillet bazali na posa ya kokende na mboka ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Batata ba maman date wana ya le 29 juillet oyo bandeko na biso balobaki message na bango etambolaki na ba réseaux sociaux etambolaki partout. Yona ngai tolandaki biso pe tosalaki ba émission oyo tolobelaki likambo wana totunaki pe mituna na mituna na biso oyo totunaki ezalaki clair totunaki ekozala ndenge nini totunaki pe lisusu est-ce que tozali préparé totunaki pe lisusu banani bakosala yango est-ce que nous sommes préparés ekosalema ndenge nini banani bakosala yango. Tout au long il y a ba question na biso o biso totunaki tomoni ete bato ebele ba effectuaki ba message ba effectuaki ba vidéo ya ba émission bato ebele basalaki même ata ba papa na biso ya 26 basalaki pe ba message mususu après message ya annonce oyo bango basalaka liboso pona kolakisa ete le 29 juillet bakozala na Nkamba. Tango biso toye tosali émission totuni ba question wana toyaki pe komona lisusu ba message ya ba papa mususu oyo elandaki na sima e bandaki kobala na pe na ba question oyo biso topozaki. Alors to bandaki pe kolandela likambo yango kotalela yango pe na ndenge oyo Nzambe alingi na ndenge ya bonzambe koyeba ba onje nini oyo koki kosala ete ko ma problème ou bien ba makambo nini oyo koki kolanda na sima. Yaki pe koyoka bandeko na biso na niveau ya Nkamba, bandeko ya Zunga, bandeko na biso misusu batu ebele balekaki pe pona kosenga pardon par rapport ya ba makambo mususu. To yaki pe koyoka maloba ya mokonzi Abule Tata Simon Kimbangu Kiangani oto kozwa na kati ya maloba ya mokonzi Abule Tata Simon Kimbangu Kiangani ezali papa Simon Kimbangu Kiangani liboso alobaki bandeko na ye bazali koya ayoki bazali koya lokola bazali koya l'état pe asala nini ayeba, ce qui veut dire ayebaki déjà que bandeko na ye bazali koya par rapport ya ba message oyo bango balansaki. Et na sima mokonzi Abule papa Simon Kimbangu Kiangani aye koyebisa biso alobi bakoya sikoyo te parce que bandeko na biso bandeko na ngai baza ko comprendre te. Biso tozwi ka place wana ya bandeko baza ko comprendre te. Biso pe tosalaki ba émission pona komeka ko expliquer papa Simon Kimbangu Kiangani jusqu'à preuve du contraire nanu aboyi bandeko na yete nanu pe alobi te ete bandeko na ye baza bandeko na yete jusqu'à preuve du contraire. Jusque là papa Simon Kimbangu aza considéré bandeko na ye et jusque là papa Simon Kimbangu Kiangani azali pe ko fongolela bandeko na ye porte ya kozonga mais à condition que bandeko na ye ba comprendre. Ko comprendre wana ezali nini ko comprendre lingomba. Ko comprendre makambo oyo. Po ba ye bandenge ya kosalela yango, ba ye bandenge ya komemela yango, ba ye ba pe banani ba kosala yango. C'est-à-dire automatiquement papa Simon Kimbangu va remettre en cause la question oyo biso topozaki et vous allez ndenge nini banani ba kosala yango et puis est-ce que tozali préparé batata ba maman tozali kolala tozali kokende mikolo ezali koleka na ba émission tosalaka
to lobaka yango ete moment ya préparation ezalina oyo bandeko na biso bakoki ko se préparer oyo bandeko na biso bakoki ko bongisa kosala casting ya malamu oyeba banani oyo bakoki ko s'engager na makambo oyo po balandela yango na ndenge ya bosembo po balukela yango solution na ndenge ya malamu. Parce que Tata Simoki Mbangu nalobaki yango mikolo elekaki azali la seule personne oyo akoki kokanga porte, azali pe la seule personne oyo akoki kofongola. C'est-à-dire soki akangi porte ekozala kaka soki biso tozala préparé te, soki biso pe to comprendre te. Alors pour afongola porte ekozala pe kaka par rapport ya comportement na biso, par rapport ya maturité na biso oyo biso tokokoma nango yango ekosala ete Papa Simoki Mbangu afongola. C'est-à-dire eza ko remettre toujours en cause epai na biso to comprendre to sosola to koma pe na maturité po to yeba pe banani bakosala likambo et puis bakosala yango ndenge nini po makambo yango eyeba na kozwa solution. Papa Simoki Mbangu kianga nyalobi lokola bazali ko comprendre te bandeko bakoya sikoyo te. Na mituna na biso to tunaki soki sikoyo bandeko na biso ya 26 ba comprendre lelo balobi ke oui to comprendre il faut to sala yango ndenge Papa Simoki Mbangu alingi, il faut to sala yango ndenge lingomba elingi, il faut to sala yango ndenge oyo esengeli ou bien ndenge ba papa batikaki yango. Soki bandeko na biso ba comprendre ce qui veut dire Papa Simoki Mbangu kianga nini lere nyonso aoki kofongola nzela po ete bandeko na biso basala nini bazonga. Tomeki kolandela pe makambo yango malamu malamu etaki analyste spirituel parce que biso tosala makambo na sentiment te, tosala yango po yo sepela te. J'espère que bato ebele sika bazali mingi bazobeta pe mabaku na ba réflexion na biso to ba analyse na biso mingi pe bazoloba keno tozali right, mingi bazoloba bo tozali wrong. Mais pour ça na biso ezali te ke batu balatisa biso pete ya koloba ete tozali right. Pour ça na biso pe ezali te ke batu balatisa biso pete ya koloba ete tozali wrong. Mais pour ça na biso ezali to pesa bino ba analyse oyo ekofongola yo na ngai toyeba likambo oyo ya Tata Nzambe ndenge nini esengeli na biso tomemela yango, ndenge nini pe esengeli na biso tosalela yango oyo ezali posa na biso yango wana na makambo oyo. Na kati ya ko réfléchir très profondément pona koluka koyeba les anges ya makambo oyo tozali na yango na kati na lingomba, tolobelaki likambo ya source ya problème na ba émission précédente. Tolobaki makambo oyo source na yango ezali kaka ba papa bango moko. Parce que mingi babandaki ko diaboliser bandimi, mingi babandaki pe ko diaboliser bambuta, eti lelo pe ezali na ba papa mususu bayebaka te ke bango nde bazali source ya problème oyo. C'est-à-dire bazali na ignorance wana ya koloba ete source ya problème oyo ezali na makolo na bango. Kino lelo mingi bayebaka te ke source ya problème oyo ezali na se ya makolo na bango. Yango tolobaki jour ba papa bakozwa conscience ete problème oyo tozali na yango na kati na lingomba ezali bandimité, ezali pe bambuta te, parce que eza na mbuta ata moko te azali na autorité to azali na pouvoir likolo ya libota ya Papa Simoki Mbangu. Eza na mbuta ata moko te, meme baye baza na 26, meme baye tozali sima ya Tata Simoki Mbangu kiangani ezali na mbuta ata moko te oyo azali na bokonzi likolo ya libota ya Tata Simoki Mbangu. Soki tolobi totia yango par rapport ya hiérarchie ya lingomba, omona yango ete
tozali na mokonzi ya bule, tozali na libota na ye, tozali na bana, et puis toye otokomi na bambuta. Mais bambuta bazali kaka na autorisation, bazali na mpifoto nguya ya ko réencadrer oyo nyonso etali etambwiseli ya lingomba. C'est-à-dire na kati ya etambwiseli ya lingomba, soki yo mondimi obebisi bambuta bazali na pouvoir ya ko interpeller yo. Soki yo pe na kati ya lingomba ozali mwana koko to nani ya papa Simo Kimbangu, soki obebisi na etambwiseli ya lingomba, bambuta bazali na pouvoir ya oyebisa yo ke awa obebisi awa ezalaka boite. Mais oyo ezali ya bokabwani, okomona yango ete lingomba en soi ekabwana te na makambo oyo. Lingomba ekabwana te, ba papa nde bakabwana. Alors nako kabwana na bango nde esala ete emema batu. C'est-à-dire ngai lokola nazali papa Zako, ngai lokola nazali papa Armand, ngai lokola nazali papa Solo, lokola biso tozali koyoka na te biso mibale, yo okei boye, papa Songolo pe akei boye. Kokabwana ya solo batata ba maman na ba réflexion spirituelle na biso très approfondie et wuta na se ya makolo ya ba papa na biso. Et tango papa Songolo akei mopanzi, bato oyo ye akei na ye, bandini oyo balandi ye, nde eye osala lokola lingomba nde ekabwani, mais ba papa na biso nde bakabwana. Kati na bango na ba analyse spirituelle très approfondie, koyokana ezalaki te. Kati na bango koyokana ezalaki te. E kozanga koyokana na bango, yango wana esali ete lingomba esala nini ezwa choc oyo biso tozali na yango lelo na kati ya lingomba. Eza biloko oyo toza ko prouver yango na ba makambo. Soto sali ba analyse moko très approfondie okomona yango. Mais batu nde bakabwana ezali ba papa na biso, bazalaki na koyokana te kati na bango, bazalaki na ba mésentente kati na bango, e yango wana eye kosala nini, eye kosala eke lingomba ekabwana. Parce que tango papa Armand, papa Songolo, papa na biso, papa boye ba se retirer. Peu importe ndenge oyo tokoki ko utiliser yango, ezala ba bengana, ezala ba se retiraki, ezala bazalaki déjà na tendance na bango, mouvement nyonso oyo bango basalaki, yango wana esalaki ke batu bandimi oyo bazalaki sima ya papa Songolo balandi ye. Bandimi oyo bazalaki sima ya papa Songolo balandi ye, ou bien batikali na etala pasi oyo lingomba eyaki kozwa yango wana. Mais po likambo oyo esila batata ba mama, lingomba esali na yango makambo oyo ekokaki kosala, epesi ba directive, elobi yango lokola bosali boye lingomba elobi boye, lokola bosali boye lingomba esali boye, lokola lingomba epesaki ba directive. Okomona ete makambo nyonso oyo lingomba epesaki lokola ba directive ebandaki kosimba te epai ya bandeko na biso oyo bakendaki na 26, parce que babandaki komona ete le vrai problème ezali oyo biso tozali koloba te, eke lingomba ou bien bosala boye, bosala boye, bosala boye. Mais lingomba ezwi coup ya kozanga connexion entre ba papa na biso bango na bango, et lingomba ezwi coup ya kokabola bandimi. Tokoma lelo bandimi tokoma na deka. Mais lingomba soit azali na procédure ya ba makambo ebele oyo ye atrasa ndenge nini mondimi akoki kosala nini, akoki ko respecter yango. Alors lokola ba papa bazalaki na koyokana te, misusu bakei bamemi bandimi, misusu batikali pe na bandimi. E mikolo elekaki mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu alobi posa na ye ezali ete bandeko na ye bazonga.
po lingomba ezonga esika oyo ba papa batikelaki yango po tozongisa lingomba esika ba papa batikelaki yango bandeko na ye pe ba manifestaki oyo bakokaki ko manifester ce qui veut dire biso ba analyste spirituel to comprenaki yango ete message ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani ezalaki compris et puis volonté pe ya papa Simon Kimbangu kiangani e ba yebaki yango te et jusqu'à ce que tozalaki na ba difficulté oyo touti koleka biso nyonso eloko mosusu tolingaki to lobela yango ezali likambo ya ba procédure oyo ba démarche oyo bato babandaki ko utiliser pona koluka ko résoudre problème oyo biso tosalaki ba émission mikolo elekaki toyebisaki na bandeko na biso nyonso oyo bazosala ba démarche pona koluka kosilisa makambo oyo toyebisaki bango ke problème oyo ezali problème spirituel et puis biso tozali lingomba donc na logique toyebi ete nzambe nde azalaka likolo ya leta nzambe nde azalaka likolo ya bamakambo ebele alors biso na kati ya lingomba responsabilité ezali epai na biso wana tokoki koéchappe yango te responsabilité ezali epai na biso ya koloba ete biso lingomba nde tokotambwisa mokili na lolenge ya papa Simon Kimbangu. Je ne crois pas que l'état na biso akolakisa biso ndenge ya kotambwisa mokili na lolenge ya tata Simon Kimbangu tandis que yo na ngai Kimbangiste nde tozali ba expert na makambo ya tata Simon Kimbangu. C'est-à-dire yo na ngai nde tozali na capacité ya kolakisa na l'état lolenge ya biso ba Kimbangiste pour l'état comprendre yango et puis à s'adapter na idéologie wana de façon que mokili oyo totambwisa yango réellement na ndenge ya papa Simon Kimbangu. Bandeko na biso ebele bazalaki kobebisa ba énergie ndenge na lobaka tango nyonso. Bandeko na biso ba Kuvubaka, bandeko na biso ba Richard Bomengo, bandeko na biso ba papa na biso papa Mbote Muzila, biso nyonso to bandaki kobebisa énergie pona koluka ndenge nini tokoki kosala po tosangisa likambo oyo tosangisa libota oyo tosangisa bamvoala tosangisa bapapa na biso oyo bazalaki na boyokani te kati na bango mais biso tozalaki na conscience ya makambo oyo parce que soki otali na émission na biso ezali na esika ata moko te oyo tobandaki kopesa soit mokonzi abule toli tobandaki kopesa soit ba papa toli ya koloba ete biso tobandaki kopesa ka ba directive par rapport ya ba fait spirituel effort mon côté na part na biso oyo tokoki koloba ke biso tobandaki kosala boye po tosangisa lingomba te biso tobandaki kopesa kaka mayele kaka ya koloba ete likambo oyo ezalaka boye responsabilité ezali ya yo responsabilité ezali ya mutu boye likambo ezali likambo ya tata Nzambe na loba yango ete la seule personne azali na mpifo courage azali na mpifo ya kosilisa makambo oyo ezali papa Simon Kimbangu kiangani la seule personne azali na nguya ya kosilisa makambo parce que ezali likambo ya lingomba. Même le président de la République, même le pape, même nani, azana mpifote, azana nguyate ya kosilisa makambo oyo, tuzana ngona kati ya lingomba, na loba yango, so ibotali na ba émission na biso to loba yango. Parce que tuzaki na mayele ya bozambe ya kososola makambo oyo. Yango moni na ba émission na biso mingi to lobelaka kaka, makambo ezali lokola ba anti-valeur. Na kati ya lingomba kolakisa maye biso na yo tokoki kosala kolakisa pete oyo esengeli na biso kosala yango te et soto tali lisusu a ce qui concerne likambo oyo ya bokabwani ya lingomba ya bokabwani ya bapapa na biso tobandaki kopesa kaka ba indice na ba directive ya kolakisa bapapa na biso ete bazwa courage makambo oyo ezali na makolo na bango
makambo oyo ezali ya bango. C'est-à-dire baluka bayeba esengeli na biso to sala nini. Po mutu azali na fongola ya makambo oyo ezali mokonza bule tata Simon Kimbangu Kiangala. Batata ba maman ndenge tozali koloba. Bandeko na biso ya 26 babundi basali ba démarche na bango babengisi bato ba consulter ba président de la République ba koti bisika ya ndenge na ndenge mikanda ya ndenge na ndenge ekomami. Mais solution tozui yango te. Pourquoi? Parce que likambo yo ezali likambo ya conscience. Ezali likambo ezali na se ya makolo na bino. C'est-à-dire il faut sikoyo bino boyeba. Tobebisaki wa nini oyo tosalaki oyo papa Simon Kimbangu oyo azali yaya na biso. Oyo papa Simon Kimbangu oyo azali mokonzi na biso ya Lingomba, chef spirituel de l'église. Oyo papa Simon Kimbangu oyo sur le plan ya tradition azali pe lokola koko na biso to papa na biso asepela kite. C'est-à-dire likambo wana sengaki conscience na bino po na boluka sikoyo boyeba ndenge nini bokomene démarche ya koluka likambo oyo bokoka kosilisa yango bino moko, parce que ezali likambo ezali na makolo na bino bino pe boyebi esika nini oyo bino bobebisela. Nalandi point de presse, nalandi point de presse ya bandeko na biso ba papa na biso ya 26 tango nazolanda yango na mipesi raison nalobi ya analyste spirituel Guy Laurent Lobela makambo oyo elobami kuna ezali juste makambo oyo biso tobandaki koloba tozali komikumisa te, mais ezali kaka bafui ya makambo oyo biso tobandaki koloba tango tofandi consciemment total. Intervention ya papa na biso papa Christophe Kisolokele a déploré alobi biso moko bana ya bapapa makambo oyo ava ekoma na esika oyo yango ekomi biso moko nde tobebisaka ebandimi alandi kaka mutu na mutu ndenge oyo nga nauti koexplike na début ya émission oyo eza makambo oyo biso tolobela. Nalandi lisusu intervention ya papa na biso papa José Kisolokele. Papa José Kisolokele alobi tosali effort nini oyo biso tosali te toye komona ete likambo oyo esengeli kaka na biso moko tosalela yango tolandela yango parce que bato nyonso toutilize bango baprésident banani même président Fati même président Kabila mama Sifa bato ebele oyo papa José a déploré alobi badémarche wana balandela yango na bandenge nyonso biso tolobelaki yango makambo ezali makambo ya ba anerte makambo ezali ya ba service ya sécurité te ndenge papa na biso Richard Bomengo abandaki koloba ete makambo ezali na ba service nyonso bazokende bazokutana tout ça ezali ndenge wana te makambo eza makambo ya bonzambe eza na service ya ta moko te ya l'État oyo koya elobi na biso ete kimbangiste tosangisi bino na makasi parce que ba conséquence na ngo service wana eko supporter yango te. Papa Diangenda pe alobela yango. Papa José a soulevé point wana. Papa Diangenda alobela yango. Alobi bozali na problème yona mwasi na yona ndako. Mais tozali kotambola 80 mètres à l'air pour kende koluka ba solution ailleurs. Nzokande solution ezali na se ya makolo na biso. Mais toyeba kaka ndenge ya kosalela yango to comprendre tout d'abord mabe ezali wapi nani asalaki mabe reconnaissance wana ya koyeba mabe esika ezali yango mutu epongolelaka nzambe nzela ya koloba ete mwana na ngai a comprendre
likambo ya nzambe etambolaka ndenge wana. Likambo ya nzambe soki nano okoli te na molimo ezali pasi mpo bapermettre yo osala yango. Meme ozali descendant, meme ozali mwana oyo nzambe ye moko abotaki, yango raison pour laquelle bokomona kolo Yesu mwana na ye bakimisaki ye. Toyebi histoire ya kolo Yesu, bakimisaki ye na Egypte. Pourquoi bakimisaki ye? Est-ce que tango azalaki mwana azalaki na nzambe te? Et tango akolaki nde akomaki nzambe? Non, mutu abotamaka bo nzambe. C'est-à-dire likambo esengaka mutu akoma na maturité spirituelle, maturité ya responsabilité, à comprendre ba conséquences, ba avantages, ba makambo ebele. Na sima ya kokoma na maturité wana nde okomona nzambe akosala nini, akopermettre yo na likambo wana. Mais soki nano komi na maturité te, ata oluki bato bazali na maturité pembeni na yo, soki likambo wana ezalaki ya bango te, ezalaki likambo oyo ya yo. Donc ezo dépendre na délai ya koyekola ou bien acquérir maturité spirituelle oyo ko permettre yo ozala capable peut-être ya ko gérer ba problème wana. Ba voilà misatu même ata papa Simo Kimbangu ezalaki ndenge moko. Tango papa Simo Kimbangu abandi musala, toyebi histoire. Tango age na ye ezalaki nano ya moke, tango ngonga nano ekokaki te, bato bakoma komona ba miracle ya mike pa ya papa Simo Kimbangu. Et puis mingi pe babandaki koluka papa Simo Kimbangu abanda déjà ko produire ba miracle, mais papa Simo Kimbangu wana koyebisa bango ngonga nano ekoki te. Abanda koyebisa bango ngonga nano ekoki te. Mais tango ngonga ekokaki, papa Simo Kimbangu abandaki musala, bato nyonso bakamwaki kolo Yesu memema, banvoila misatu pe memema. Soki ezalaki ke bapapa bakokaki déjà, bazalaki déjà capable. Papa Simo Kimbangu alingaki atika mvoila lolendo epa ya mama Mwilu te. Alingaki apesa bango kaka mbala moko. Alingaki apesa mvoila lolendo, alingaki apesa mokonzi ya bule, papa diangenda mvoila lolendo mbala moko. Mais soki papa Simo Kimbangu alegaki mvoila lolendo epa ya mama Mwilu, ezalaki parce que papa bakomaki nano na niveau wana te. Maturité spirituelle, maturité et responsabilité. C'est-à-dire botamaki bana ya papa Simo Kimbangu, mais maturité spirituelle, maturité et responsabilité bazalaki na yango nanu te. Yango moni papa Simo Kimbangu na 21 avant kende na Lubumbashi ayebisi mama Mwilu makambo. Ayebisi ya lobitala mikolo ekoya yo ozala boy, eloko boy sala boy. Abengi papa kisolokele tala yo okozala boy okozala boy. Abengi, c'est-à-dire tango ba papa na biso ba komaki na niveau wana, mama Mwilu abengi si bango nde ayaki ko pesa ba papa na biso papa diangenda voilà lolendo po te abanda commande ya lingomba oyo. Batata ba maman toza ko solola na bino po na to comprendre, po ta to comprendre makambo mosusu. Likambo ya nzambe basalaka yango na sentiment. Même ndenge lelo papa na biso bazwi décision et bazali déterminé na ba décision na bango soki otali ba propos na bango bazwi décision ete bakende nkambo. Biso totunaki mituna ozala ndenge banani et puis toza préparé ou bien toza préparé. C'est-à-dire na makambo oyo ba papa il faut bayeba ete il faut bazala préparer, il faut ba préparer pe bandimi, ba ko préparer bandimi na ndenge ni, il faut ba préparer bandimi. Mingi bazali ko kanisa lokola ba papa soki bakie na nkamba, soki bazongi ale bazui bandimi bakie na bango, soki bandimi bazali préparer te na lolenge makambo oyo kozala contradiction wana ya réalité et kosala kaka ke kozonga na biso na compteur à zéro. C'est-à-dire bandimi il faut baeba
il faut la préparer. Papa ti bazo kende, bako solo la soki bako kende et bakutani na papa Simon Kimbangu soki ko sale mandengo wana toyebi te parce que Mokonzabule déjà papa Simon Kimbangu kyanga ni mikolo lekaki alobi bako ya sikoyo te. Soki procédure oyo bango ba bandi sikoyo Mokonzabule amoni ete oui neti ba bandi procédure oyo na moni ke ba comprendre. Awa tuza ko lubango entre guillemets parce que toyebi na note makambo nini oyo ko leka na mokolo wana toyebi na note démarche na bango soki kozala ndenge nini ndenge balobaka la nuit porte conseil, l'homme propose et Dieu dispose. Toyebi na note parce que na tokomi na jour J. Soki réellement bandeko na biso bakokende eke bakomi na nkambo bakutani na Mokonzabule papa Simon Kimbangu toyeba ete nyonso tokosolola tout autour ya Mokonzabule tata Simon Kimbangu kyanga oyo nyonso tokobongisa na ye bandeko na biso bapapa na biso ifo bayeba ke lingomba pe ekozela bango. C'est-à-dire, bakosolola na papa Simon Kimbangu, bakoyokana na papa Simon Kimbangu, relation na bango na papa Simon Kimbangu, ekozonga, bakosenga na bolimbisi entre bango na makambo oyo basalanaki, na makambo oyo bango na bango, e na sima wana, bakobanda kosolola kitoko na papa Simon Kimbangu. Lingomba pe, eza kosala nini, eza kotala bango. Po papa Simon Kimbangu azali kaka mokonzi ya famille na bango te. Papa Simon Kimbangu azali pe mokonzi ya lingomba. Na famille bakobongisa, oui bakobongisa. Mais tango tokokoma siko na lingomba, est-ce que bandimi na biso ya 26? Bandeko na biso oyo tomemaki na 26, est-ce que tozali ko préparer bango par rapport ya likambo oyo? Parce que réconciliation, et ça les maka na famille. Réconciliation, et ça les maka. Na lingomba, vous avez un système de réintégration. Parce que bandeko ebele bazali ko tuna bisote. Mingi bazali na sentiment ya koluka ko diaboliser papa Simon Kimbangu kyanga. Na contexte ya koluba ete papa Simon Kimbangu kyanga ni azolinga oyokana na bandeko na ete oyo nzambe ya ndenge. Est-ce que batwana baza koyeba ete papa Simon Kimbangu kyanga lipe bandeko na ye baza kolinga koyokela yete ou bien kotosa lingomba te par rapport ya makambo oyo lingomba etiaki oyo bango bandeko na ye baza kolinga ko respecter yango te. C'est ça aussi le problème. Parce que lingomba etia makambo soki to umeli lelo tout ça 23 ans ya séparation ezali parce que bandeko na ye babandaki ko reconnaître ba makambo oyo lingomba etiaki te. Liboso balobaki il faut bazonga na nzela ya kokula mingi balobi to kokula to sala kini. Mais biso nyonso toyebi ete na lingomba na biso soki obimi libanda ya lingomba pendant 3 mois 4 mois 5 mois ou assistaka na ba répétition pe na ba culte te na ba makambo ebele te et ça va être mutu asala nini azonga sima lingomba. C'est-à-dire bandeko ya papa Simon Kimbangu il faut pas comprendre aspect spirituel ya lingomba pour ba préparer bandeko na biso bandimi o bazali na 26 na contexte wana ya lingomba parce que soki côté wana ba bongisi te je crois que makambo oyo e okena ngokaka ndenge wana. Pour ça, la biso ezali ete lingomba ezonga esika ba papa batikaki yango. Pour ça ya Mokonzabule tata Simon Kimbangu kyanga ezali ete lingomba ezonga esika ba papa batikaki yango. Mais pour lingomba ezonga esika ba papa batikaki yango ezali problème ya papa Simon Kimbangu kyanga nite ezali problème ya ngai na yo ya ko reconnaître ete ba papa batikaki nini. Batikaki yango pe ndenge nini. Et lokola biso tosalaki boye il faut tosala ndenge nini. Alandi isu motuna ya papa na biso papa José batuna ki je crois il pas ya journaliste mususu
par rapport ya ba responsabilité, par rapport ya ba poste, par rapport ya nini, papa José Lobingai, posa na ngai ezali, si s'agit même ya kotika la mondimi, mais to bongisa. Na ya na biso, lingomba esa nini ezonga ndenge ba papa batika ki. Conseil na biso, awa tozali na côté ya bato ya 26, après to kota pe lisusu na côté ya bato ya biso, ya 3. Parce que la fois passée, tout ça qui est émission, tout le qui bitumba oyo. Papa Simon Kimbangu azali ko bima victime ya makasi. Parce que a komi lokola ndika o ezali na kati ya mabanga mibale. Biso bato tozali na papa Simon Kimbangu, tozali ko bundisa ye. Bande kona yepe bazali ko bundisa ye. Ko bundisa ye ezali nini? Ezali vie ya ko comprendre te. Ndenge singeli na bango ko sala ko crise oyo esila ezali lokola ko bundisa lisusu papa Simon Kimbangu. Parce que tant toujours comprendre te ezoti ya papa Simon Kimbangu na ba difficulté ya ko régler ba problème ezoti ya papa Simon Kimbangu na ba makambo mususu ya koloba ete mais pourquoi bande ko na ngai bazo comprendre te zabitumba likambo esengeli na biso to comprendre yango na une semaine, na 2 jours, mais toujours soit tant au moulaï pour na to comprendre yango. Tandis que les cambo ezali très simple. Ya yonanga ya o comprendre yango, pe ko sala yango ndenge sengeli ko to silisa makambo ko. Soki nzambe ya fongoli nzela. Tokeli. Tokutani na mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kana. Toko solo. Oui. Toko bongisa. Oui. Mais lingomba esali nini? Lingomba ezali. Bandeko na biso ya 26, il faut bayeba yango, ba préparer pe bandimi na bango par rapport ya likambo wana. Parce que honneur ya lingomba yango honneur ya lingomba yango papa Simon Kimbangu kiangani azali koluka kosala nini ko batela. Parce que ceux qui te s'hazardent, les lotés, peut-être le lobby, tout le monde a été valeur ya lingomba et ça sur le col et ça nini ekita. Alors et kozala malamu te ceux qui yonangai to contribuer na koluka ndenge nini to koki kosilisa valeur ya lingomba parce que lingomba oyo yango esimbi yo esimbi ngai esimbi papa Simon Kimbangu kianga esimbi pe bandeko naye lingomba yango esimbi biso. Papa Simon Kimbangu na 21 batuni sali lingomba Ozana mbongo abi bandimi na ngai parce que sali corps lingomba bandimi tout ça ba papa et sali corps mobimba yango esimbi lingomba. Ça dit ba papa na biso toujours souhaiter bino ka courage lokola bozwi responsabilité wana bino moko lokola bo décider bolobi biso moko toujours simba makambo na maboko ndenge na lobaki na ba émission elekaki boye ba kosala casting banani ba kosala yango et likambo eza ya bino mutu mususu akosidisela yango bino yango moni likambo oyo nzambe akokaki ko permettre yango te po mutu moko abetela yango tolo aloba ete ngai Richard Bomengo nde nasangisi libota oyo ngai Richard Bomengo bien ngai mutu songolo nde nasali boye o ngai papa Guy Laurent onde kona biso Richard Bomengo amona tete ndenge nini papa Guy Laurent azotanga kaka kombo nanga c'est-à-dire tozali kopesa yango à titre ya exemple. Peu importe nyonso oyo biso tokokai kosala tozalaki kaka bato ya kolakisa bapapa na biso eloko nini esengeli na bango ya kosala po basala yango bango moko po likambo oyo esala nini ezwa fin. Mais ata epa na biso ezali na bato bandaki koloba yango ezali na bato oyo balingaka makambo oyo esala te ekokisama te. Même pe batu oyo bazali kuna ezali na ba oyo pe balingaka yango esalema te. Alors ezali sikoyo conscience ya yo na ngai batu tozali na responsabilité wana.
tomoni yango ete papa José a exprimé ça c'est la responsabilité ya koloba ete likambo oyo topesaki yango epai ya bato boye topesaki yango epai ya bato boye mais cette fois-ci biso moko tomoni ete totelema nano toluka nzela biso moko tokende koluka ndenge nini ya kosilisa likambo oyo ezali procédure na ba initiative ya malamu mais question mark tangu bokokoma epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani il faut boyeba bobebiselaki wapi bien nini oyo esalaki ete papa Simon Kimbangu azwa ba décision c'est-à-dire conscience na bino il faut boyeba bobebiselaki wapi kozanga koyokana na bino ebandaki na likambo nini papa Armand alobaki mikolo elekaki ete soki tobungi et que tu vas se retrouver il faut tozonga na repère c'est-à-dire retourne à bino na repère il faut conscience ezala ya koloba ete idée oyo tozwaki ya kokende boye yango ememi biso 23 ans mais cette fois-ci neti tozali kozonga na repère ou bien lokola tozwi likanisi ya kozonga na repère soki tokomi esika oyo réellement tobungelaki qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu peux faire une idée na biso ya sika ou bien tu peux faire une directive mosusu ou bien tu peux landa nzela oyo esengi na biso ou bien esengaki na biso to landela yango. C'est-à-dire il faut tous à la préparer biso moko pe ma papa parce que kati na biso pe mingi kati na biso soki otali okomona ete ba déclaration na biso mususu ezali ko bimbisa biso ezali ko bimbisa biso libanda ya likambo ya tata Nzambe nzokande likambo ezali likambo ya tata Nzambe maloba na biso ba acte na biso ba déclaration na biso makambo na biso nyonso il faut ezala kadine o ezali ko balana na idéologie oyo po bandimi o bazali na sima na biso bandimi o bazali kolanda biso bamona ete sanse ya responsabilité zali na kati na biso bamona pe ete batu oyo biso tozali kolanda batondi na nguya to maturité spirituelle ya kokamba likambo oyo tokoki kozala na ba contradiction ya maloba na biso toyeba yango ete Nzambe a utilisé bateau balati nzoto oyo. Mais à chaque fois, Nzambe a comme une contradiction ya bateau oyo yazali ko utiliser o balati nzoto oyo. À chaque fois Nzambe a comme une contradiction na bango, ezala kaka tango bateau wana baluka ko salela ba posa na bango. Posa nzoto. Tango bateau wana baluka ko salela posa ya nzoto. C'est-à-dire la démarche na biso to sala effort ba posa na biso ya banzoto ba posa nzoto na biso ba posa na biso ba posa na biso to longola yango na makambo parce que zali likambo tata Nzambe to yekola vision oyo ba papa bazalaki nango to yekola ba papa to yekola ba mvola misa to tala souci ya ngomba to tala souci ya mokonzi ya bule to tala souci ya ba mvola misa to luka to s'adapter na likambo wana po to kena mo kino na suka. Awa to ngai to loba pona bande kona biso o tozali sima mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani. Awa zali ba analyse moko très approfondie parce que mingi ba comprendre la position na biso par rapport à la déclaration na biso parce que parfois toza ko beta na gauche toza ko beta na droite. To beta na gauche na droite pourquoi parce que mabe zali partout. Parce que biso tozali sima papa Simon Kimbangu tozali l'air nyonso koloba tozali kokanisa tozali ba centre te biso nyonso o tozolanda tata Simon Kimbangu na sima tozali ba centre te ba ponami bazali ba oyo pe bazali kobundisa papa Simon Kimbangu Kiangani bazali yango moni na ba déclaration na biso na makambo oyo tozala prudent soki toza prudent te bana ya Nzambe ya solo soki toza prudent na makambo oyo
Vous se retrouver aux alara déjà na 26 mais vous baraté que vous avez déjà na 26 par rapport à ma propos na yo, par rapport à ma déclaration na yo, par rapport à makambo oyo zo ça. Ce qui peut vous apidenter, vous se retrouver aux ali sima ya bato oyo babundisa papa simo kimba. Nde na yo kaka entre parenthèses va benga bango bato assistant. C'est-à-dire on se retrouver aux ali na sima ya bato assistant mais aux autres travailler déjà na bato assistant sans le savoir que vous bundisa papa simo kimba okanga. Il faut tout ça là très attention. Parce que na kota la ya solo batata ba mama na ba réflexion spirituelle na biso tozali komona ete bandeko na biso ya 26 soki lelo bazali kosala effort baloba ete il faut tozonga parce que comportement ya yo na ngai bato tozali sima tata simo kimbango kyanga eza kozala lokola un danger permanent pour na papa simo kimbango kyanga. Yango moni bandeko na biso ya 26 balati souci ya koloba ete il faut tozonga parce que bazali komona ete yo nangai tozali lisusu na respect ya mokonzi ya bule tata simo kimbango kyangani te parce que bazali komona ete yo nangai tozali ko préparer makambo mususu oyo tango mususu lelo na lobby ekoki pe kotia mokonzi ya bule tata simo kimbango en danger. Yango moni bandeko na biso pe ya 26 balobi peu importe le problème mais autres alliés na kati na lingomba mais mokonzi ya bule tata simo kimbango reste notre frère. Ndenge nini mokonzi ya bule tata simo kimbango kyangani azali wana ba question bandeko na biso pe ya 26 bazali kotuna parce que posa na bango ezali kaka teke baya parce que bango bazali koluka pe koya parce que bazali komona ete soki totiki makambo oyo ekozala lokola tosundoli papa simo kimbango kyangani parce que yo na ngai toyaka kaka makasi soki tokomi na likambo ya 26 nde tokomi makasi tokomi kobimisa ba argument tokomi kobimisa ba témoin tokomi kobimisa batu ya ndenge na ndenge po baya kosala ba témoignage tango oyo yo na ngai toyaka makasi yango wana mais tango ya ko détourner mbongo ya lingomba oyo mokonzi ya bula azali kozela po ete etonga musée po ete etonga ba mémorial po ete etonga ba makambo ndenge na ndenge tango tozali ko détourner yango tobengaka ba témoin te tosalaka ba témoin te baya ko témoigner tango tozali ko boycotté ba signature ya mokonzi ya bule tata simo kimbango kyangani tobengaka batu te baya kosala ba témoignage pasi ya tata simo kimbango kyangani ndika o ezali na kati ya mabanga mibale parce que tango likambo oyo ya 26 ya bandi e batu ebele batelemisi maseke batu ebele pe batelemisi olie ya kopesa mayele kosunga bandeko na biso ya 26 kolakisa bango nini esengeli na bango kosala nini esengeli na bango kosala parce que na makambo oyo toyeba yango ete tata simo kimbango kyangani reste toujours les choses spirituelles reste toujours le grand frère ya bandeko bazali na 26 reste toujours koko na bango tata na bango selon la tradition coutume atikali yango eposa na biso olie toluka tosunga bandeko na biso ya 26 po ba comprendre bayeba eloko nini esengeli na bango kosala biso tozali kosala pe makambo pona kolakisa mokonzi ya bule ete tala biso tolingi yo me bandeko na yo oyo bazali na 26 bango balingi yo te bandeko na yo bazali na 26 bango balingi yo te biso na yo tozali sima ya papa simo kimbango kyangani makambo tozali kosala yango wana etango makambo oyo kimia ekokoma kimia bato ya 26 balobi wi tokoya nano sikoyo te tofandi topema pe nano e yo na ngai tokomi kotelemela signature ya papa yo na ngai tokomi koloba na pembeni ye ayebi eloko te biso nde tokontrolaka biso nde totambwisaka yo na ngai tokomi koprepare bachef spirituel ya mike na présence ya mokonzi ya bule na baresponsabilité oyo ezali ya mokonzi ya bule yo na ngai tokomi kosala yango je crois que tango mokonzi ya bule tata simo kimbango alobi na biso tokopakata mbango eske ayebisa ye bato ya 26 tango papa simo kimbango ayebisi na biso na yo ete tokomi na tango ya Jacob na Esau tango papa simo kimbango ayebisi biso ete fini la récréation abandaki koyebisa bato ya 26 tango papa
Simoki Mbangu ayebisi biso ete tokomi na ba poison ebele eske bandaki koyebisa bato ya 26. Tango papa Simoki Mbangu ayebisi biso coach yo zali sima ya nani eske bandaki koyebisa bato ya 26. Tango papa Simoki Mbangu ayebisi biso na yo ete tozali koluka kanda ya Nzambe. Tango pe papa Mbenza azali koloba ete mingi tozali ko détourner ba décision ya mokonzi ya bule eske bandaki koyebisa bato ya 26. Bande koyebisa bato ya 26 te bande koyebisa biso mibale bato oyo tozali sima tata Simoki Mbangu kiala. Lelo lokola likambo oyo ekomi na niveau oyo mingi nabaye bazali kobundisa papa Simoki Mbangu balakisi bolingo na bango epai ya papa Simoki Mbangu parce que il faut totelemela bato ya 26. Parce qu'il faut totelemela bato ya 26. Nabaye babandaki kochola papa Simoki Mbangu bango pe babimisi makaba babimisi mutu balobi il faut totelemela. Mais ceux qui totelemeli bato ya 26 balobi oui ça va. Moi et toi les 29 exact. Les 30 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que tu peux ça papa Simoki Mbangu maboko ya so? Est-ce que ma décision ya papa Simoki Mbangu kianga mitoko dima ya boka? Est-ce que ma décision ya papa Simoki Mbangu kianga mitoko compliqué ya ngo? Est-ce que ba ndeko na biso tozali na ba département ndenge sengeli to banda musala musala na biso mara? Moni sika mayele na biso pe ba analyste spirituel ezali ko pe. Tokomi ko sala makambo na kati na lingomba lokola mpuku. Tokomi ko sala makambo lokola mpuku na makambo oyo ya lingomba esengeli na biso tozala sincère. Tosala yango na honnêteté. Nde lelo tozali boyete. Il faut tozala sincère vis-à-vis ya mokonzi abule tata Simoki Mbangu kianga. Oyo biso tozali ko servir yo yazali mokonzi ya lingomba. Est-ce que yo nanga yi tozali sincère na département oyo ozali? Tango tozali komona yango ete lelo lingomba na biso makambo oyo esengeli na biso kosala tozali kosala yango te. Mais tokomi kozwa makambo mosusu tokomi kobakisa. Est-ce que ezali kopesa mokonzi abule maboko? Bato mibale misato basangani na pembeni bakomi koluka ndenge nini bakofabriquer un chef spirituel na présence ya mokonzi abule. Est-ce que ezali kopesa mokonzi abule maboko? Parce que lelo tozali kobelela te bakoya te bakosala boye te. Oui, nyonso ezali kodépendre na mokonzi abule tata Simoki Mbangu kianga. Est-ce que jusqu'à preuve du contraire ndenge biso tolobaki ete mokonzi abule tata Simoki Mbangu kianga ni nano akangi nzela définitivement te pona bandeko na ye o bazali na 26. Cela ne veut pas dire que yo na ngai o tozali sima mokonzi abule tata Simoki Mbangu kianga ni tokoki ko changer te. Donc esengeli pe na biso batata ba mama to changer bizaleli na biso oyo tozali ko sala tango nyonso tolongola yango. Bizaleli na biso nyonso oyo tozali ko sala to bwaka yango. Tozali ko bundisa tata Simoki Mbangu na lolenge nyonso oyo ezali komonana. Soki mokonzi abule apesi ba décision, est-ce que suivi de manière administrative ça le mal pour la exécution ya ba décision oyo mokonzi abule apesi? C'est-à-dire na kotala ya solo batata ba maman lingomba lolenge ezali kotambola biso ba analyste spirituel tozali komona yango ete mokonzi abule azali na danger na sens nini na sens ya koloba ete tango biso baye tozali na ye tozali kotosa ye te biso baye tozali na ye tozali kobwakisa makambo oyo ye azali koyebisa biso tango nyonso. Est-ce qu'il y a posé un esengo na biso? Est-ce qu'il y a posé akokimela wana danger ya mokonzi abule biso baye tozali na ye tozali kofabriquer ba chef spirituel ya miniature ndenge papa Zako alobaki azokosa bino na ba chef spirituel ya miniature. Biso batu tozali na ye tozali kofinga bandeko na ye biso batu tozali na ye tozali kofinga bandeko na ye po na intérêt na ye batata ba mama tozala bakimbangisi ya so.
Tangu yo ozali kotelema ozali kofinga bandeko ya mokonzi ya bule oyo bakenda na 26 likolo ya mokonzi ya bule pona intérêt ya mokonzi ya bule. Est-ce que mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kianga nisika azali akosepela? Parce que na caractère ya mokonzi ya bule etake nzambe na autorité ya mokonzi ya bule na ba pouvoir oyo mokonzi ya bule azali na yango azali mokonzi ya kimia. Azali mokonzi ya kimia. Biso baye tozali na ye soki bayini na ye bazali tozali obligé ya kosala effort ya koteya kolakisa batu. Soki pe bana na ye bazali lokola ye moko tata Simon Kimbangu alobaki ete mingi bakei na mopepe. Foto teya ba. Bawe bakineki na mopepe foto teya ba. Mingi pe batikalaki ndenge tozali koloba awa biso tozali koteya, tozali kofinga te. Tozali koteya baye oyo totikalaki na bango oyo tozali komona ete tango nyonso bazali koswa mokonzi ya bule mino malembe soki mokonzi ya bule lamuki batiki tango bazali koswa bazali kofula mopepe poa lokola mpuku ndenge asalaka na sima tango kolamuka na tongo otali ete baposo ya likolo nyonso ekei boye nayebi te ndenge puku aliaka yango wana. Azali kolia yo, azali kofula, azali kolia, azali kofula. Tango lingo kanga ye, akomi kofula yo, oyoki malamu. Ndenge o tozali kosala. Tango mokonzi ya bule azali kobelela, misala na nkamba, memoriale, makambo boye, yo na ngai tosali sentire ya makasi. Po ete mbongo ya lingomba esalaka nini, ekomaka na mboka ya nkamba te. Tozali, toyebi. Oh, bozali komona azali koloba awa analyste spirituel, journaliste investigation. Parce que tozali na lingomba makambo nyonso ezali makambo akotia yango na ba etandu ikete. Et puis toyebi pe banani oyo basalaka makambo wana. Yango tozali koloba le même batu oyo babundisaka mokonzi ya bule. Le même batu pe oyo bazali kotelema. Le même batou babundisaka mokonzi ya bule, le même batou pe bazali kotelema na ba circonstances oyo po balakisa ya solo ete bango bazali sima ya mokonzi ya bule. Yango na lobi na bana ya nzambe, awa nazali koloba bana ya nzambe. Bana ya nzambe oyo batosaka, oyo basalelaka nzambe na solo. Makambo oyo meme soki okoloba pona kopesa mpifo, pona kopesa raison na bandeko na biso ya 26 keba ozala deja mutu ya 26 oza ko contribuer na mabe to oza ko contribuer na makambo oyo bandeko na biso ya 26 basala ki po lingomba oyo ekoma na niveau oyo ya boye. C'est-à-dire, ozali mwana ya papa Simon Kimbangu mais on se retrouve déjà au commandement de la 26 sans le savoir. Baye pe tozali na bango, il faut faire attention. Baye tozali koloba ete biso tozali sima tata Simon Kimbangu. Na makambo oyo il faut koluka. Posa ya nzambe ezali nini? Nzambe atelemeli esikani. Ndenge nini nakoki kozala sima ya nzambe po ete tokende na ye nzela moko esika ye azali kotia likolo soki alongoli ngana kendaka malembe foto koya te. Parce que moyini azali na kati na biso pe azali kobundisa nzambe. Moyini azali libanda, moyini azali na kati. Mokonzi ya bule akomi ko se retrouver lokola ndika na kati ya mabanga mibale. Keba Vous se retrouvez parmi bateaux bazo bunisa papa Simon Kimbangu qui a nisali savoir. Likambo il faut toyeba esika nini oyo papa azali na yango posa. Maloba ya papa il faut tolanda yango na sanse ya bonzambe. Mutu moko azali kofinga bana ya papa. Mutu moko azali kofinga ba conseiller direct. Mais azali kolobanga azali sima ya mokonzi ya bulu tata Simon Kimbangu. Bato batala kama makambo. Soki yo za sima na nga eke yo zo finga mutu bo baolobani baoloba yo mutu zo finga nga yo mutu zo tinda ngai po ngai pe nakoki kolinga te mwana na ngai mwasi na ngai ba collaborateur na ngai babanda kofinga bato po condamnation to jugement ekoya to ba critique ekoya sur ngai bakoloba ete ba collaborateur na yo ba travailleur na yo bana na yo
kopesa ka bango ba conseil te to éducation ya malamu te mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kianga nyazali côté ya biso tango nyonso ezali biso bakimbangi sesengai na biso to se comporter na lolenge oyo tata Simon Kimbangu kianga nyazali côté ya biso mais mingi kati na biso tokomi kofinga tokomi kochola tokomi kosala makambo oyo ba critique na mafinga ezali kozongela tata na biso tata Simon Kimbangu kianga yango tolobi il faut to sala très attention na makambo oyo to luka to sala ete volonté ya Nzambe ekokisama na makambo oyo ba sentiment na biso te ya koloba ete non voilà ngai na koki kokumisa papa na biso aposalima na makambo oyo te ba argument nyonso papa na biso papa aposalima koya na mona kondima yango te parce que tozali na ye na toi alors nazala na subasima ya ba idée ya papa aposalima ou bien nazala na subasima ya ba idée ya balenda ou bien nazala na subasima ya ba idée ya batu oyo na yebi ete bazali pe kopesa papa Simon Kimbangu kianga ni passe jamais c'est-à-dire na makambo oyo pe nakoki kozala sima ya bato oyo bazali koloba tango nyonso te ete biso tokosala boye lokola bandeko na biso bakuvu baka lokola bandeko na biso pe ba Richard Bomengo lokola bandeko na biso ba Dioman lokola bandeko na biso nyonso oyo toyebi ete makambo oyo ya lingomba bazali komema yango non seulement mpona koluka kimia kasi mpona koluka ndenge nini ya kobebisa lisusu na ndenge moko ya kosakana te parce que mutu na makambo oyo azali na profit na ye intervention ya ngai papa Guy Laurent oyo nazali na contrat kaka ya kimondimi na lingomba ezali différent na intervention ya papa aposalima oyo azali na contrat mususu na lingomba a part kimondimi intervention ya ngai papa Guy Laurent ezali différent na intervention ya Kuvubaka na intervention ya papa Richard Bomengo parce que contrat na biso na lingomba oyo ezali différent nga nazali mondimi simple est-ce que papa Kuvubaka azali mondimi simple na ba affaire oyo ya lingomba soki otali okomona ki azali mondimi simple te est-ce que papa na biso aposalima na ba affaire oyo ya lingomba est-ce que azali mondimi simple azali mondimi simple te azali na ba relation mususu na makambo oyo ezali likolo oyo ezali ko chapeauter kutu sur relation oyo ye na ngai oyo na ngai tozali na yango etake bandi yango tolobi awa ezali mayele tozali kopesa bana ya tata Simon Kimbangu ya solo toyeba kozala ba fidèle sima ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani soki ya kopesa bandeko na ye oyo bakenda 26 lokola batoli papa lebisi biso dernièrement toteyanaka papa yebisi biso toteyanaka topesa toli epai ya bana na biso topesa toli epai ya batata na biso bandeko na biso topesa toli likambo oyo batata ba mama ezali na makolo na bango ezali na makolo ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani mokonzi abule azali mokonzi ya lingomba soki lingomba lelo ezali te otali yango mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani azali kosala effort to batela lingomba bandeko na ye ba comprendre likambo oyo esika yango ezali e batelemela pe sima ya likambo wana po lingomba ezala toujours na lokumu na yango lingomba ezala toujours na ba valeur na yango ngonga na biso ezali moke 1 heure du temps je crois ezali ebele makambo pe ya koloba ezali ebele mais oyo ezalaki émission tolobaki après émission oyo tokozela ti nde tokotala makambo nini oyo Nzambe akobongisela biso mokolo wana donc biso tokoloba eke bandeko na biso bazali kosala toyeba ete nkambe ezali mboka ya kimia batu oyo bino bozali kobongisa batu oyo bozali kosala tosi tolobaki yango nkambe ezali mboka ya kimia toyeba ete na makambo nyonso tokosala Nzambe azalaka na ndenge nini ya kobundela likambo na ye bamagedo babimaka na ntango ya kala soki tokozala na makanisi ya malamu tobeteli yango mabo mais soki makanisi ya malamu ekozala te toyeba ete papa Simon Kimbangu kiangani ya se alobaki ete tata akozala na bango tata akozala liboso bakokutana na tata soki tokozala na makanisi ya mabe tokokutana na tata kasi soki tokozala na makanisi ya malamu tokomema bato ya malamu e mokonzi abule soki akofongola mpe nzela tokomisi Nzambe émission na biso ya mokongo lelo batata ba mama
tokosuka awa oyo etisi ye libaku bolimbisa ndenge tolobaka ntango nyonso mais oyo akoprofite na moko to mibale oyo kolendisa kondima na ye oyo mpe amoni ete akoki koporte conseil numero na biso ezali na se bobengi bokomeli biso okoyeba ndenge nini ya kobongisa parce que tozali mpe kaka bato malgré baréflexion spirituelle na baanalyse spirituelle tozali bato mbote na baye nyonso bakolingaka biso mpe baye bakolingaka biso te mbote na baange mbote na bokonzi ya bule tata Simoki Mbango Kiangani mbote na baconseiller direct banganga nzambe ya solo topesi bino mbote ngai wa bino Guy Laurent Lobela autrement dit Sona mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana ikulase mansoma koleka kasielaka ya nzambe koleka te kinwesalema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe ikulase mansoma koleka kasielaka ya nzambe koleka te kinwesalema mokili monso sola ya solo buka sibwa nzambe na dongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te na dongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te inwesalema bondimi basepela inwesalema bondimi basepela inwesalema bondimi basepela